Faire Azaka grand esprit. Faire Azaka danger, faire Azaka Nicolo à Batunion. Pas venir moi à sa émission. Très bien répondre à Batunion, répondre à Batunion, se répondre à Batunion. Moi, je avant d'y aller à l'aise, tout les autres là, à répondre à Batunion. Na hérité à Boudaka, qui n'a eu boé, n'a chef de n'a été, avec les soins de n'a braza. Ça ne doit pas être hérité, ça doit être à Bindombe. À qui n'a été gagné. Petit naïf. Voilà. Sur le fait lobby que non, na ligne à faire refaire à faire n'angaté, à chef n'angaté. Déjà Tinda yo, même sur Batunion, il était son moi qui fait gagner. Donc ça la petit. Télévision. Adolphe. Oui, il y a mais c'est belé, mais Adolphe finit à faire quoi. Et pas que toi la faire. Fais pas le baran de faire répondre à rien. Dès finalement bon de l'air matembeli. Mais dans ma tika ba na été, dans ma tika ngate. Amiye baka da. Allez là. Amiye baka toi n'aime d'abord na nzamba ko tika bisoté. Ada prophète. Mais l'autre bien affaire prophète. Et ça na mutu moko ta revendre on a vu correspond le nzamba correspond là non. Télévision. Eh kufanya ngolana ni wabe okachila te nanyo babia ndonga shoko banda abiba nanga faire na bango ezali boso manda ape babia bananga na nga faire na sa voiture le mon côté et ça normal comment on peut faire la plus chanteur meilleur chanteur à Congo mbalebele ou doit jibe ba grand chanteur mandima faire rigole bamando ba ya ba grand mandima faire rigole comment tu veux chanter moi yes tu veux faire moi bimisi yo à celle sortie officielle ya chambre ibino mbala bimisi sali yo le boya faire Télévision. Tralala. Donc ils sont là sur tout ça, ils ont babaté. Ils sont babaté donc bon, tu vas aller mettre baba. Tu vas t'avancer, tu vas pouvoir bâtir ma bacane. Bon, on est hollandais, ils sont. Saleka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika, 2024, Loko Sika. Saleka TV de Makam, en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso Yassika. Saleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes, il y a des domaines confondus. Théâtre, musique, sculpture, décoration, nyonso. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce livre vraiment beau programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Saleka TV. Ah, pour ça. Ah, la réalité dans la carte, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'enfants qui aiment ma pouya. Il y a ma bien Victor, il y a très à l'aise. Comprenez? Pour Saleka TV. Abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années. Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele. Merci beaucoup d'être branché scotché sur votre chaîne. Merci Bassele. DIEPI Télévision. Merci beaucoup. Merci à nos Kombala. Merci beaucoup Maman Claudette Bondo, plafond du Rennes. Merci beaucoup à Maman Bernier, c'est notre maman présidente. Et pourquoi pas à Maman Mira Mafuta, Maman Jolie Kouete, à tout le monde au Badingabiso. Yannick Indou déclaré international, Béra de Poste des Amounda, Dadi Mavungu. En tout cas, Badunion, Soro, Wazo Penza, Mokan, Kotalaka, émission Nabiso. Je suis avec Carmen, les Gaulois. Moi, comme Gaulois, en tout cas, hier, ça aura toujours, on a pour analyser concernant artistes et musiciens, Ferregola. Donc, un peu concernant billetterie, concernant émission Ferregola, pour il y a siècle. Et aussi, la raté bientôt là, le 7 juin, et si on seront dans briquet, et le bâtiment Maïso, Fabrigas, merci à Pamazé, François Bassele, Mouba Mandé, Pembe. Et maman Bouchite qui a depuis Paris, Hervé Ambari, depuis États-Unis, Déborah Bassele, maman Otogui Péri, comme vous l'avez. Chance qui? Chance Kassongo, Babi. Yeso Bongo Tonga Péri, Yaro Luka Chance Kassongo. Carmen, bonjour. Bonjour, Nassi Bassele, VIP. Boni. Ouais, ça va, maman. Santé, ça va. Non, santé, ça va, la VIP. Boni, bah ça m'a les padres à faire rigola. Sur les padres, Azam Mystique, Azam Benayesu. Il va baloli mokili oyo nanenga mabe. Ah baloli mokili na nini papa? Émission qui n'a personnalité na ya batuna na makambo. Qui n'a ba disque na makambo, qui n'a na makambo.
lancement ya billetterie leki sous makambo donc aote ke non émission wana billetterie fongwamaki le 12 billetterie bato bazelaki yango mefongwami après efongwami jour bato bazelaki te est-ce que ça va tension ça va otuna nde bango tension ça va biso oyebaki daki tosala mamde bango kanisa te tosala mamde bango bazelaki te donc epreuve nango tozelaki intan na biso ofere apesa mosu mosala te bazu mosala ya kontrolaka billetterie ekolobaka bakoza su mbongo nde bamesa nakotisa mbongo na kombo ya fere bakomi su kotyaka kuna esali boye kuna mosala topesa bango yango wana devoir baza nango ya kosala baza obligation il faut baosalaka ndenge wana bakende baotala na bapage ya ing bayeli bakontrolaka chaque jour bapesaka bainformation mais bagolo baza na système balingi kosomba billet na retard est-ce que est-ce que ok peza na deuxième jour nasi basei nayebisa lobo otai scandale esami na nini na nini te le serveur est bloqué pendant une heure du temps serveur est bloqué donc bato baleki nayebi bato baleki débordé matalaka bakabonaki bato ya France baetelao billet ti ba 18h30 donc boyaki kotekela bato ya France bato ya Norvège bakotekela bazobengaka nyonso biso toza sa ozwa billet te toza accepté ti bayamba bazwi billet bakomeli na tozwi billet yango na ba 18h30 donc serveur ezali calé bloqué réseau ezali satiré na ndenge osakana te ebi lona ezalaka bafaire egola billetterie ezalaka ndenge wana eza lokola bale osanti bande kozela balamuki bango nyonso mokolo makambo azalaka moko paperve tomoniki na bato baprofiter baza na bango ebele mokolo makambo azalaka moko mokolo makambo azalaka moko tomoi mpe fali pupa kuna asombi mutuka chere en fait fali obenaki millionnaire non asombi voiture ya chere nabi ya soki 900 000 eza zo 300 quelques mille nabi na niveau ya ningi baza wana bafali wana sobenaki millionnaire soit déjà millionnaire so millionnaire asomi mutuka ya 300 000 eza actualité te eza eloko te mais bango bakomisa yango bango barevaka biloko wana bamesana nango te fe ezala actualité mpa na bango biso tomesana na baferrari tomesana na bacross tomesana na mituka danger eza actualité te donc fere asomi mutu osama banalise ebelebele non tomesana nango fere tomesana na bandako tomesana na mituka osala baactualité te atiki bino mpe tayeli bino kovo bango te momoi ndenge wana akomi litralala te akomi baba akomi na litralala moto abi suive le guide après reboye jo eza te litralala donc biso tosala na église ya baba te biso oza baba te donc balani baza baba to bata banzamba bakata bakouvoir batimba bakani baone baolande biso te mais papa herve émission asali papa herve akanaki yango papa herve alobaki ke non il faut asuka na biso bongo ava billetterie to problème ni na makambo tu oyo alobi eloko nini oyo retenir mpe oyo oza fier nango nayebi si yo fierté nanga eza makasi rapport ya sagesse ya papa herve na maîtrise na sens ya responsabilité moi maintenant responsable nde osolola papa nde osolola lo ezalaki bitumba bagene te ezalaki lisolo bagene te ezali lisolo bapapa so bagene nde tozwa nde matière sikoyo donc mutu na mutu aza na matière nazwi pa na konini ya fere neti yo ozwi kote nini nayebi soki maîtrise charisme na sagesse papa herve bato nyonso oyo bagolwa boyaka borépondaka bango nde balobaka na papa herve mabe atangi bakombo na bango fere aza grand esprit fere na moto akobanga te po bato génération nyonso bango to bakomisa fere so nasi basali moto akomisa na tv lelo abimi obanga ntango komona ye jamais tofere otanga bafali otanga baheritier otanga balakose otanga bato nyonso mbe wayo batomboki bakotomboka ndenge bawayo baza na bango eza devoir mais bagolo baleki bawayo eza kutu question mwa biopposant na émission etala makasi réponse wana ifo mokolo na bango naleka pesa biso mokolo nyonso aleki na bika toleka bango na ebele pa bisa ayebi savoir faire ayebi bana ye voilà ayebi savoir papa na papa ayebi nde akontrola bana na ye papa na papa aleka bayanzi biso nga mpe naza na bana nanga bazaka ebele yo mona oleka ndenge nini yo mona ola profitere mona ola profitere omeka odefane papa ye mbunda aleka aloba keno te nga mpe naza na banini nanga baza ebele ntango fere azwi courage ayeba savoir faire ya fali sinon afali aleka babikina fere asamzaki to fere aza boyeboye akokoloba ngo te obanga poani ebike moto alekinga basi fala ko bakeno fere alekinga fala ko bafere alekinga akoloba ngo te mais fere aza kabla bakeno te fala sala msane bien fala kinga maboko te comprends donc fere aza grand esprit fere aza danger fere aza likolo ya bato nyonso po bani yango asala baémission très bien répondre à bato nyonso répondre na so oui vraiment bato nyonso répondre bango moi keno avant di aza l'aise motu ezosala azo répondre bato nyonso na oyo héritier abudaka
ngai boye na chef de na ya te abeli soka bakenda braza $100 moi tira c'est hérité $100 ba bindombe atina ke nani petit na voilà so le fait le lobby que non na linga la faire à fait na ngate a chef na ngate déjà tinda yo même so tunyo so hérité so moi qui pesa ke nani donc ça la petit azala chef na yo donc il y a pas match il y a pas photo et ça bateau na maison mère bande banatimi ko le kufa après oui ra se faire oh oui ça de moi faire à chef éternel ya maison mère oui ça leader éternel la maison mère ni faire azali comment que asimbaka et là on passe à na parler avec ma sa hervé dans simbi taka simba rosa kana so que zengi non mona zo mbala zala dans faire na boye après c'est loro nae mais nous besoin na sima nae j'ai d'état lobby le 7 juin et anniversaire mais ça peut faire à bengi c'est ça bien mais tu vois sengi la mukolo tu bi ka ozala mais bi ka papa hervé alinga be j'étais mingi mutu nae masa nae bakola nae ba ozala mais là on peut faire ego la beti à lobby boy na batu nyonso j'étais avec le quoi muninga na le quoi master nae mais j'étais abundis peut faire trop toki na wenge abeti solo ya manda chante et à pardon ya Blaise Boula là c'est pas bon ça faire nanu le loté Blaise beti ba ya wenge ba manda ba Blaise Boula et c'est le koni et ça là qui va bon ça faire ba ndongo pe le loté omoni étoile ndona étoile menanza kaka ceux qui va menanza de ça on étoile té donc monte pour y puissance de grandeur il faut aux adversaires rebelles plus on va divertir vous avez que nous tenons en danger à kilo oye ba ndenge ya se positionner ndenge ya ko sala mo ndenge ko sala c'est le seul combattre na maison mère té na wengete ngai ba té ko za danger un jour donc il a dit ça m'a dit il fait ko za danger vous avez ba na maison mère ça maison te m'a dit non faire ko za danger mais tous les fois la faire elle a cartonné mais on ça fait elle a cartonné si va deux fois dans la net vient sur Adolphe c'est le gars là lobby to consommer et ce dégâts vers Adolphe oui il va mais c'est belé mais deux fois finir à faire quoi et pas que toi la faire tu parles pas quand il fait répondre à rien vers finalement bon de la matembeli mais nzamba tika ba na été nzamba tika ngate amiye baka d'accord allela amiye baka toi même tabeko nzamba tika bisoté aza prophète mais l'autre bien a fait prophète et ça na mutu moko ta revendre on a vu correspond le nzamba correspond non pas qu'à faire on demande que Jésus avec non nzamba tika ba nzamba tika ngate na mwana mobola l'autre moi que nzamba faire la danger faire la millionnaire faut ça ba ndako bela mutu ke bela danger alobi ka mituka awa to ya machine le pongo zaki na machine à fufu bato balongo machine longo biso ko mo wenga biso yango na somba ba mapango les gens on ba tchaka tembe ke faire za ma excusez na c'est il faut ça faire au sur landing mwana que tu vends na machine à fufu faut ça la faire faut nous sorta yango na émission yango na iso que non frère il avait les maîtrises au style émission on a sagesse na intelligence on va pas tout bien faire ça mais il était ça va la classe bon on se pose en esco classe mais faire ça c'est mon classe na répondre à cette émission 4 heures du temps 4 heures du temps fingi monter à celui qui est monté avec cadre na quoi na la coste finga la faire au faire me pousser faire mungulu faire boy à le but frère mon frère bien à la cause on est bien à l'opérateur ça on va avec comme ça pe bana bakoli avec cadre la coste avec cadre babil qui donne à tes mutuna mon chef alors c'est que non andoko gérer ba émission wana la kisike gérance ayeba ki moko na moko to bazaga non gérer bango yango la bango ça c'est on dit que non vera azaki pire fait na moko te vie na ngapena et mon email là c'est ça fait que tant que on était on a parlé fait changer yoga fait ça mon moto ça plus wana wana depuis on va là le que non wera bien c'est non wera azaki pire fait à faire tout le monde na mbote c'est que non wera bina zela mbote à faire et puis faire linga pas ça venir mbote donc eyeba naki donc communion là mto longola ngote na vie donc frère azaki aza petit awera ya liboza misi ya liboso ya maison mère ko bato bayana ba polémique yoke ba koi mais le polémique nyonso na mai ya buo ya esili soko ya ko na kofinga yeba que non ma finga esili yala na argument yana kumisa artiste na yo opesa image na ese tout mata kofinga to lingi sunte to finga bato tu sais que le fingi bato non to bien important mais minto za mambo ya mutu kate dans le lupangu te dans le gars pesa message les gars va que non biso la musique pas musique pour mutu ka c'est normal il faut ça na mutu ka poza na mbongo mutu ça na la faut ça na mutu ka c'est normal actualité so na yana isa ba golwa to kota ya bloc wana te c'est normal fallait faut ça mutu ka c'est normal fallait mbongo si mbongo parce que mutu c'est normal kuna niveau mutu ka ça faut mutu ka fallait mutu ka million la mutu ka ba million ba 1 million 2 millions voilà mutu ka 5 000 200 000 c'est dans le côté c'est une polémique c'est un niveau n'est
elle va faire ton indé dans ton indé qu'on est on a ndako ne nini on a tourné à la TV na niveau na ba ndako santé peut yo millionnaire mais ndako c'est comme si notre monnaie na carte na lobby na niveau na ndako ante na niveau no millionnaire ndako ante mutu ko wana te eza pesa actualité te ezaka tchaou tchacha nous ya tchaou tchacha donc il y a la façon dont ça qu'on distraire par rapport à où bien l'actualité fallait à ça l'émission mona ba mise $100 ba mbongo pe mabe nani maou c'est munga la émission terre à terre émission ba oui la terre à émission au moins que pesa actualité pesa makam nous t'en faire les kimi pesa makam bolé bo mungo ba binu mungo émission za boy faire à cause nini avec fallait ba mara bien na karaté la terre azara bien na fallait ça fait que ba fallait ça ça m'appelle a commis ça les matières fallait tout le monde a ramabé c'est la première si yango so ba ça la mutu ndenge parce que faire esprit wana bato ba finga ko ba neutraliser ba rien sur le ba parce que niveau wana bato ba ke faire to bato non on a mo ko employer côté à partir à lelo force à faire là on commis ça dans silence tout ça là tout comment tout là ta comportement pas biso oui même si manda chaîne combien de fois finga faire plusieurs est-ce que mata alors ba ko si à mon affaire na wenge bisika 84 até c'est comme avec on a bien excusez-moi pardon Blaise Boula finga fait combien de fois et tombola jamais kabosé a finga faire pour ça kenda c'est cimetière était OK au finga Jésus un cimetière ça en faire tant au finga Yesu faut qu'il en faire kabosé pour une maison mère c'est fait rigola mais abalu a mon finga faire à kenda wapi nan combien de fois finga faire na ba TV na ba tubiloba loba boy akenda wapi force à faire les a ko mettre bato on a que non faire droit faire j'ai fait na manda ba kira combien c'est belé makati ya 2 ans mais avant quand on faire manda za grand frère na et mais la grand frère vieux nous sommes ba benga ba TV son point est-ce que nami to et tomboli faire c'est diminuer faire jamais et tomboli faire il fait rappeler ses conseils ba leko besoin na sima musique et mataka pesa ni ekitaka force na faire ça politesse na ko yoka na ko boya ko loba loba apesi conseil est-ce que baleki boya na sima bon ça ba carrière le ba faire apesi mon conseil boto aussi charisme oh ki bongai o ezala baleki bazoya ya mona baleki yango yango bazoya ça la kabo tu comprends est-ce que lelo faire na maison faire lelo na maison comment passage obligé il faut nous nous commis ça on dit ma faire comme mais faut dire ma faire na savoir faire alors suivez les guides alors guider génération a guider ba on bana kala depuis 97 bana guider ba moti lelo faire la bini banda ils arrêtent besoin manda chance et comme avec la player son âme nani ai pachino o ko fa na ngola nani wa be o ka chila te nanyo babia ndonga shoko banda abiba nanga faire na ba ils arrêtent besoin manda après babia bananga na on faire na sa voiture le mon côté c'est normal. Comment on peut faire la map de chanteur meilleur chanteur à Congo? Mbalebele. Ou doit jibe ba grand chanteur mandima faire rigole. Bamando ba ya ba grand mandima faire rigole. Comment tu veux chanter moi yes tu veux faire moi bimisi yo. À celle sortie officielle ya chambre ibino mbala bimisa sali yo. Le boy a fait. Aucun enfer. Moi so boy a fait aucun enfer. Ta ba so boy a fait ta suite na bango. T'as tous les mystères boya ba rodinho ba mala ba suite na bango ba kabose ba la coste la ba suite na bango c'est le andi mara fait mona c'est l'autre là na baga si le c'est le bitu ba kutina biso manga ça le matin manzala kana donc rester le azala kombo tanga kaka babindumbi mona azali ami dit c'était babindumbi communauté na babindumbi azali kwani azala bien na Yesu ça bien na Yesu donc mon papa nzambe bakala ngote bamuma mwinda sa pe na sa misate do faire za mwinda faire za mpepo kanga te pour l'équisaï alors wala mai bakanaliza ngo bakanga ngote e buka isa baba bagestandi histoire ya 7 juin est-ce que c'est confirmé Gaulois a déterminé au beta double to beta mo double sur le mode le va faire moi confirmer que non producteur va 5 double to beta mo double to c'est les pervé mais ce que to ça soldat système nous ici des soldats ça tikabo na ebiso 15000 tupesa dukanda na makasi na pasi kanda na pasi mais pasi obina ya pasi wana tupesa ngo bato et bon mais poste il y a rien à bobo sana 2025 2026 nasi base eloko na le fait go out ko bon émission que ça m'embête ça na l'état eloko ici la kate ba wela ngote comprendre you a rien na ici la te izaka wana to la de faire na carrière au betamo
C'est la greffe de l'eau dans danger fait dans ma cam. Ça yo arena so arena ne côté na sale mati comme les. Please balebele. Au fait peut-être sale mati ya carton ma bé. Parce que yo arena ba uta bamboka c'était là qui mi kaka. Na yebi si yo Europe le brata ba yakati. Maki ba kala. Ba mutu nde mutu na une organisation wana. Ba yaka. Tu vas ngano yaka kamera ko ba tumba oketi beach mangini. Ukutsa ko ba video belé. Oh. Tu as vu le vélo qui beach. Oui, tu n'as pas que logo et on dit maté. Nazongi na maladie ngabi c'est quoi ça? Na beli. Eh oui, bon bina ngai o ezama ya mutu mususu. Ezama mbu ya nzambe ba faire wana bazara étoile montante déjà. Est-ce que va pas faire asu le ko prouver biso na musique? Té. Le ko prouver de face à la rap. Alors tant que nation beaucoup de face à la rap. Moi tangu pisa au sala pour faire na mitu na to ville mutu a kolongola été. Mon la question est beaucoup fois personnel, pas beaucoup fois personnel. La personne qui veut faire ça, des personnes qui veulent faire ça, il faut faire ça. Sur les lots faire soit qui ont tiré final. Ben il était dans le comité. Ben miel dans le comité. Tu comprends? Bazan c'est là bazoué dans le comité. Tout pas quoi comment faire avec une chose qui non pas comité. Par contre bazan les qui a faire, au faire nous voyons que les qui au faire à gérer. Oui. Au faire à baser impliqué, faut y me reposer à bien, faut ça la reposer à la bouée. Et bon, ce que tu as fait, et soit quand et n'a bien. Tu as le grand prix de roi JDT. Avec le solo qui n'a pas à faire. C'est le monde que JDT. Papa Popi. Le monde que JDT. Ok, mais sous ma cam. Une connaissance na vie. Et tu vois, on a faire autant au bout de dimanche. Tu vas peut-être faire une autre bout de dimanche. Vous avez mis moi, on a beaucoup la papa qui est. On a soumé papa. Et le faire au soumé, papa, au soumé, fait une soirée ensemble. Beaucoup la veut ensemble. C'est le plus à bout de la surprise de faire un meeting pour aller boulot. Quand on est avec un homme jaloux, n'a répondre qui vit. Pour faire du nom à musicien. On va vendre à bon côté. Sinon, on va faire comprendre que non, peut-être c'est pélité. Donc, on se maillé. On se va gagner. Alors, on avait jaloux. À ça, la boue jaloux et il tire la colombe. Est-ce que vous avez fait un jeu de ministère pour récupérer à son réputation de série ou à Singati? Faire par ça revanche ma vérité qui n'a que soit ministère en vie jamais hérité son bas ministère faire ça la monter face à la gars et le mot gars comme que notre péta c'est pélité et on va se la faire jaloux dans mito na vie yemo we après ça faire ma big noté péta la maïl péta solo et sili oh ba ko na tali jour na moi no amel ça ba tu na butu na mabeli mina na bakele na poto na no c'est là le wana be jaloux na ni na le wana ndenge ni tout le monde les seules missions le mois wingi. Pas le gars de stabilisation où il a hérité Watanabe. Allons à Kenana Bat. À Somba na Batu, à Kosomba. Olingi vient en haut et raté. Moi, on a l'ongwa, mais l'ongwa, tu as une bénédiction. Il y a l'ongwa, mais un musicien. Mais l'ongwa, il est malais. Mais tu as le wéra da probo là, elle est toujours minda, toujours bantaba. Oh là, moi, nous avons un abakambu ya mabe. Nous avons quand même papa qui n'ont pas vu na yote. Nous avons quand même papa Zali. Il va bien Bazali. Ok. Donc côté papa Zali, papa Baya Bazapi. Au bout de ma yomo côté na fan. Tant on dit la bobo ya Baya. Papa aussi belade. Ba na boso ba bobo afunga ni faire afunga yo mabota. Obo ya fait. Obo ya fait, to même ça suka main. Ba golo ba tap sino ba somba biete. Oh c'est bon niveau pour promettre ni tant que golois par rapport à conseil les sept na ngambu ya ba fan. Monsieur, tu vas annoncer à l'EHPAD. Papa Hervé, en tout cas, pardon. Ce que vous avez dit, vous bougez ma quelle dans la soute. Peut-être il y a rien à Nini, il y a rien à des soirées les pandas. Donc, moi, acoustique, mini acoustique. Mais sur moi, soirée les pandas, c'est l'hôtel conseil depuis 2008. Style le tigala. Moi, j'ai peut-être en soirée les pandas. Immortalisé, la couloute, na yo, parce que nous, on est un enfant congolais. Et bon, de façon, cette émission, ce qui est fait, c'est que présenter dynastie na bandeko ba yembaka na bango na concert wa ezate kanisa malamu eza bien makasi goleka ndeti bana mai na ebele ba masa na ye ba ve na ye eza bien ndeti deuxième jour na présenter bango premier jour na biso na ba premier jour na biso de consommer na doka ba Ferrari ba Edouard Lobasa ba ya Mathilde encore biso moko nani et après deuxième jour ne siko ba ye na bango ne ezalaki na dasari na ba ye J'ai été les cas Yembi, Babino Mayembi, c'est le Amati, Banini, tout ça. En tout cas, Bill Clinton, en tout cas, peut-être le courage est belé. Mais ça, la rendez-vous.
koboya gens toya bana ndako ko dinda mara tuta parler moko bana parler moko plus on dimi faire otombami plus oboyi faire odindi plus on doit toza belli ta yenga ko faire de les avantages ne toza belli au sakate to diminuer yo to lo ba image biso na mona te mo ndima te ba sa film biso de élu yango donc to diminuer to film to la bana so ko na to sabi wa biso te. Merci beaucoup. Bah, remercie mon président Banani. Le numéro de téléphone. Donc, tout le monde a un numéro de téléphone. En tout cas, merci beaucoup. On a remercié dans une invitation. Ok. Bandal Tilé, madame, distance. Distance, tant que Gaulois, tant que famille. Voilà, tellement yo pour yaka bandal, madame Tinga be fona kendi. Tala biso bananda ko to bunga na gate. C'est ça. Magena si masela banda mamulibo, so biso to ezaka makambo. Pour les expériences, France na pour les expériences. Non, mais na senga ba Gaulois nyoso. Yo goya na bino analyser kitoko defera pa avec kitoko ndeka do sala biso so bo salier et ça fait bien ma case et surtout en tout cas merci beaucoup. Vous avez des informations au moins les gens la ligne au tout au bien la facilité de l'information c'est un Gaulois de vrai pour la faux maman bobi que na dévoiler na ba. C'est ça. OK, numéro de téléphone par remerciement. En tout cas plus 243 89 75 49 486 plus 243 89 75 49 486. Donc il y a un remercié Songa Wabenga le roi Manitou Bezos le puissant, Charlie Wabenga le puissant, LK boutique grand prêtre 4 boutiques dans 4 villages César Mukete, Muga Wabenga le roi Manitou, Gaspard Wabenga, la grâce de Mbote Belé grand prêtre les financiers, les bourgeois gentils, Mbote Belé X Bayombe, Bunel Kabango, petit nanga pour gloire, la main d'or, on est en train de Kabelo Mbote Belé, Diki Bombege na Katarène, donc ça papa na Kenaya Lengos. Gigi Bombeki na pesi mbote bato ma people Patrick Peso never give up da mbote bato so andi so mbote na gola mbote na PRV so so mbote belo. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Je dis merci à Glory Jubongo derrière la caméra. Merci à Nokombala, merci à Yannick Indou de Terrain International. Merci beaucoup à Sandy Bekate Brunel Mafuta. Merci beaucoup à Judith Basele, 1000 couleurs Basele. Merci beaucoup à Yafa Touambari depuis Brazzaville, à Motema Ya. Il y a Lionel, pourquoi pas Aya Amida Mbari, Amida Mour, excellence Amida, respect et délai, Motema Ya Blanchard. Donc, voilà famille Nanga, Mbote Batutu, Brandi Biso, bye bye. Leka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika, 2024, Loko Sika, Kosa Leka TV, Ndemaka, en direct de Paris, je le confirme, l'émission Nabiso Yassika. Kosa Leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes qui sont, il y a des domaines confondus. Théâtre, musique, sculpture, décoration, nuance. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce bon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à Kosa Leka TV. Ah bah faut ça. Ah n'est une réalité dans la cave, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'enfants qui aiment ma pouille. Ah y a ma bien Victor, y a chaba très à l'aise. Comprends? Kosa Leka TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années.